jour mutako kufa et dépendant kanan Zambi mais okobo ya piliwa déjà d'abord ceux qui mutalobi akokufa n'escalier pas koi et ko salema parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est normal. Il y a le bago koya pas koya kufi. Tout le monde a mis ses mots. T'es pas yeba quitté parce que nous avons appelé le mort que eux à la païen, eux à la chrétien. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesseras, c'est ce qui arrivera. C'est tout. Ah, enfin. Tout le monde ne confie le milieu pas le milieu puissant au fakar la scène rap papa. Papa m'a parlé que je préférais mourir dans les scènes à Kofi Pena scène. Tout le monde préfère le milieu parce que trop mon banga. Monsieur Balobi, ils ont n'engagé pas sengito, ils ont n'engagé pas éba qui lui a envoyé au Kofa. Et on a tenu une question à l'obligé. Et l'autre ko bi mana mon moto et vous pour le ça mais ils sont à 5. C'est ça. Prière à faire ça namboka. Donc et pour nous lobaki ceux qui mutu ana maladie à sida ndengo zoka numéro na ngai bientôt là le papa Benjo permettre na pesa awa au bengi na sali prière en ligne même quand le téléphone tikota que ça favorable. Déjà bana nyoso ya Nzambe donc na 4000 bébés en action. Nzamba pesa 4000 bébés pour na basu babota até et deuxième émission to ça na papa Benji na oyana ba témoignage bomona Mtasali 11 na stérilité. Na bato botate o mabali pandana. Bakati kama plusieurs fois alela na Nzambe solution sur bakati ba trompe to bondeli. Ba mange jali. O azana problème grave. Na numéro na opesa na suka benga to yaka l'église. Prière même ya musika téléphone tikota kezali sida libande zobi kapé ba témoigner miracle Saint-Esprit. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, chers amis Internet. Bonsoir. Bonjour, Benji Benzema, les gros sites de la presse congolaise. Merci à Peggy Bokele pour le presse de vie. Merci à Merveille Mampouya, côté à montage. Merci à vous, chers amis Internet. Na confiance. Na tongo midi pour que vous puissiez Benji Benzema. Oyo. Confiance na Ralibosa Matalata na Nabino. Biki na Zaranga Mogote. Lelo, na préféré non d'avant dans l'examen invité dans Lelo. Ya pourquoi Lelo ya tongo Lelo na préféré na pesa mote na lo memia ya makasi et puis na lo kumu ya makasi na code mondial ya wuli mon chaîne notre vie. Merci à Miss Nzao des gars matériels. Merci à Antoine Moukona, notre oncle. Merci beaucoup à Flore Makini ici et puis Moura de la presse, Jonathan Balox. On a petit nom car la milité et ça l'a tellement bien. Lelo, nous avons mon sali Nzambe. Naibike, mon message au ben un prophète mais prophète au ben ngai, lelo pe na yambi prophète. Dans le plateau, le pays qui font les langues invité dans le solo la macambo et dérangera tellement bino surtout bateau ba diaspora botala son apoto ba question na bino j'espère que ça na bongo nanga j'espère que ba réponse nango egozo makaka na émission tous en a invité dans le prophète. Bonsoir, bonjour prophète. Bonjour, bonsoir papa Benji, vraiment bonjour, bonsoir et puis na bande konyo sur bazolanda biso salon heure au Bazali. Donc c'est Moni santé d'abord.
Vraiment, Dieu fait grâce, malgré prière au Tozanango, il y a 120 jours, au prophète Timothée, Christ Mosagola, Namboka, Yimouaza, vraiment dans sa prière, mais Dieu fait grâce, et donc, on a vraiment ça va. Nous avons la grâce, malgré tout, prophète, dans la prière, mais tout ça, intéressant, forcé de le prophète pour la binoba, nous avons il y a comprendre que tout ça, la prophète. J'espère que vous avez pété, vous avez la caca en Afrique, la plateau, la mission, le bicamo sur le salaire, plusieurs années aussi la raté pour la vie. J'espère que rejoignons il y a nous tout de suite là. Prophète, naïbi qui est mot cannabis à la moi passi, tout le monde a passé, surtout bino ba prophète, là ba jeune Laura bino, et ça la moi très difficile. Montagne di mona bo solo que do sale lanzambe ya solo. Likambwana oui ça ronde ntango mona ke bande ko mpe ba prophète ba bizato ba baby sana confiance na ba bana na nzambe ça ronde. D'abord, moi j'ai dit d'abord merci à Dieu. Kolobake trop jeune, c'est trop dur parce que le prophète Timothée Mosagolaza Namboka Banoté a déjà 8 ans. 8 ans, il est noté la parole de Dieu. Kolobake jeune, c'est trop dur. Par rapport à Nengozaboui, en fait, pour bandimer la jeune, le roi attend sous en fait. La Bible dit en réalité à l'homme c'est l'esprit. Jeunesse c'est ça le côté donc et le c'est important ils ont il y a nzambe katsa mutu ndezo permettre que ba témoigner parce que sur taliboyi en réalité aux elo comme côté en réalité à l'homme c'est l'esprit. C'est ça. Prophète, on dit c'est une différence entre prophète et pasteur. Donc un prophète signifie un nabi. Un nabi signifie tout simplement un proclamateur, donc c'est la bouche de Dieu. Le prophète Azora Makamuli, Kole Panzambe, Nasalaka, qui peuple est bénéficié n'ango. Tandis que pasteur Azana pour nous pêtre ou Isaba brebis. Donc c'est tout. C'est tout. Si vous avez un balobi boye, tout le temps de la fin, qu'il est comme une souka, tout le monde a pédé, bazobala, nabasi, bazobala, la dégue, tu es bien la Bible, n'est pas le barake, makamu sousou, et boye bango na ba acte, n'a pas comprendre que koya un monde en Zambie, comme pembeni. Est-ce que ça vraiment y a solo tout le monde qui n'attend de la fin? D'abord, na piscine Zambie, merci. Makambo tozo mona ba signe oiza ba signe à temps de la fin. Alors comme on a ba pédé et puis ba lesbienne et puis bango na bango makambo belé tozo mona wana eza vrai. Alors et le c'est important que na moment oyo eza moment phobiso do kanga mananza mais malgré tout ça na moment à temps de la fin toko quitter ko s'attacher na makambo eza à temps de la fin. Mais malgré ça temps de la fin et le c'est important pour na biso eza ko accepter Christ comme Seigneur et Sauveur parce que après vie autour nango lelo lobi pe vie ezali na éternité. Donc c'est ça où est très très important pour nous les enfants de Dieu. Très très important pour nous les enfants de Dieu. Vous sentir net aux qui n'est nango to on appelle là boye ba makambo yo boye bina noté mon meka prophète na biki le roi en plateau na ko sala ki bana na nzambe ba comprendre étape na ezokeni. Prophète na question na question mususu. Lelo yo nde balobaka makambo ezalaka mibale to mona ka satan nzambe to mona ka musique religieuse na musique ya mokili et l'orni ça la différence entre musique religieuse na musique ya mokili. D'abord le vrai problème ezali musique mondaine o bazobenga ngo ya mokili bango bazoyembela mokili bazoyembela basi bazoyembela peut-être o bako yembela tandis que musique o eza religieux bazoyembela plus Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, bisofi na biso zayi. Alors, Satan le diable, autosolo balelo, Satan diable, démon. Azalaki premier adorateur yanzambe. Ou bande ko adorer nzambe à l'époque azalaka ange de lumière. Mais tant a baby ça sali makamebele, c'est alors qu'azaki précipité na siamabele. Alors, lui il était là bande ko adorer. Alors na moment où surtout lobi que chanson mondaine na chrétien donc ezaki mondaine bango bazoyembela basi bazoyembela mokili tandis que ba chrétien bazoyembela plus nzambe parce que le kumu ezonga toujours pas nzambe. Siko le kumu ezonga toujours pas nzambe des prophètes autour ba pense ko ba yembela nzambe mais na nzambe bango basaka ba gege na kati banini ce qu'en fait to yebite nzambe asa pe na kombo gege. D'abord, le vrai problème est que Christ a livré na blekola. Quand le maître viendra, il y a une différence. Alors, prophète Timothée, Christ Moussagola, n'a pas de juge par pasteur. Voilà la raison pour laquelle. Non, pas pasteur. J'espère que dans d'autres questions, différence entre musique et mokili,
ya nzambe sikoyo ya nzamba ngona zolobe nga bigo ba pasteur te nga zolobe la musique ya nzambe mais oyo to yo ke oyo binanga différence eza entre bazo yembela plus basi mais seulement ba pesi mbongo bona parce que muto azo yembela Christ quand le dans le Christ mais abengi gege plusieurs bato basé belé en fait nzamba za rapesu na kombo gege. Alors nzamba za na kombo gege te nzamba za na kombo wana te. Est-ce que quand ngina ba kombo nzambo za permis ba nzambe ba rolo ba tamba osambela donc ezaka na attribution Elohim El Shaddai El Rafa El Elyon ezana ba attribution na ye mais na kombo wana ezate voilà raison pour laquelle na biki ngana zaka jisha ba pasteur te. Donc c'est un peu ça. Alors il faut que benga ye na le vrai nom na ye o ezanzambe le Dieu d'Israël azaka moko et o nyuso tikali eza ba benga lokolo ba attribution ba El Elyon ba El Rafa donc Adonai tout ça donc pour nous kolobake na kati ba kombo nezaka na kombo mususu te o yaka parce que tant ba lobi que non le Dieu du ciel le Dieu du soleil pas à la kaba nzamba mukili il y a plusieurs dieux mais ce que moi je connais seulement Adonai oyo aliki likolo nyonso azanzambe ya likolo nyonso c'est tout. Siko le Dieu d'Israël bato babenga pour le kamona pe kota ngomba et bimisa pe makambo bato mususu ezaka parce que j'espère que oza musala nzambo yebi makambo ndeza bato mususu omona ozambela Jésus Christ musala bi o aza prophète le roi là Simon Kimbango bato mususu ba babo j'espère que yoka yango mutala moto ozambela Jésus Christ le Dieu de bana Israël biso dans la RDC izotangela moto na Israël. Mais quand on peut différencier biso et le kwana ya bato mususu tam mususu ba yebite mais biso bato windo ne baloba faut to biso prophète na biso za Simon Kimbango abondela biso oyo abondela peuple bayindo. D'abord gloire à Dieu moni prophète Simon Kimbango aza prophète donc différence c'est ça parce que ba mususu mona kenzambe mais c'est un prophète oyo nzamba tindaki na mukili et asali mission na après mission na ake mais c'est un prophète. La différence est na Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, Azan Zambé, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il est 100% homme, 100% Dieu. Il a envoyé son Fils unique. Et tant la Bible dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit. Donc lui-même, Azaka Nzambe, Aza esprit, voilà la raison pour laquelle la Bible dit, et dans Jean chapitre 1er, verset 1er, que non, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole, donc c'est ça. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. Quand on parle les dieux d'Israël, on parle les dieux d'alliance. C'est les dieux d'alliance. Parce que quand on parle les dieux d'Israël, Israël, quand on parle les dieux d'Israël, là on parle les dieux d'alliance. Les dieux d'alliance, cela veut dire Nzambe Abraham, Nzambe Isaac et puis Nzambe Jacob. C'est ça, alliance. Raison pour laquelle Bana Israël, à un moment où Baoumela, pendant 4 siècles, le jour dont Nzamba la kaka bangalo bana ba okeno, agope sabino pays o etangaka miliki ainsi que na mafuta nzoi. Mais malgré bate bele bele ba kufaka, mais c'est Dieu là comme Azaki Nzamba alliance, raison pour laquelle a répondaka bango pa pesa bango posa mutema na bango. Alors bisona yo par rapport ya alliance wana parce que Abraham aza père de la foi. Le gros aza père de la foi ngana pe tozana kondima par rapport ya makambo o Abraham amona et ngana tozaka na foi parce qu'il aza père de multitude ngana to bima na nzela ya Abraham biso nyonso. Voilà la raison pour laquelle to le baka. Alors mais prophète Timothée Christ mosagola na mboka naza koko ya Aidin abal Alexandre. Naza koko Aidin abal Alexandre boyi makambo nini oyo Nzambe atambola na Aidin abal Alexandre na kata mboka oyo et ça là que jour azokufa même en Afrique du Sud akufi et batu na mort bazola muka bazo bota pas cité et na hôpital wana batu bazo bika ba témoigner miracle Nzambe ya kufi Aidin abal Alexandre. Alors aza père
oyo aza tellement pilier ya évangile na kata mboko parce que banda prophète Timothée Christ andimela ye nzambe aidi na bala Alexandre par rapport à alliance ndeto baka nzamba Israël c'est par rapport aux alliances eloko wana pe prophète le roi olobi na ngango to me konsolo likambo ya nzambe ya moto intel babi nzamba za jaloux basangisa nzambe des fois te ndebo mo olobi nzambe ya sikatenda nzambe ya te dis les ba bobenga ngande ba die na bino par rapport ya nzambe est-ce que les enfants ya solo ndingo oloba bongo ozolo banzambe d'alliance o ya likolo ki otanga yemoko fotanga place yo zu lipamboli na yo voilà olobi bien papa Benji olobi bien omoni Eline Élysée bazo katsa mai Elia katisa belele lokote mais na tour ya kozonga tanga mati Elisa gangi où est le Dieu d'Élie maman ma ekabwani donc cela veut dire que asala qui appelle ya nzambe oyo alliance. Or, alliance et permettre à Gemuta Koufate. Alliance attend les lots zangéloko, mais à cause alliance, il faut réclamer yo et jusqu'à tel peu que miracle et comme monisama. Josué chapitre 1er, verset 2. Verset 1er aussi. La Bible dit que Josué papa na Moïse a koufi. Abandonne les lobby mais nzambe nanga koufi. Ngana komi telengana parce que lui il croyait que à son père spirituel parce que beke abatami na alliance na yabe la kanzambe et puis ngana obela nzambe na nzela na ye. Mais nzamba bi na ye ne craint point. Tous les fleuris à la plante de tes pieds je vous les donne en position comme je l'ai donné à Moïse. Donc cela veut dire c'était par rapport aux alliances. Raison pour laquelle ngana kata ministère nana suki side zobika parce que yemoko aidi na bal Alexandre side zake lokote suki tumeur zobika na ministère na to cancer pas aidi na bal Alexandre zake lokote raison pour laquelle ngana ndimi la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront à tous ceux qui auront cru donc ngana ndimi la nzambe aidi na bal Alexandre yango raison pour laquelle lelo makambeza vraiment facile et le miracle s'opère à tout moment dans mon ministère. Tant comme ministère, prophète, Gibisa biso bilembo la kisara kezana ki bon nzambe te to mona ndo lo binanga yo ndimela nzambe ya edika aidi na bal Alexandre nzamba zo sala pe kati na yo makambo zo kende bien batu na sida bazo bika to rejoindre preuve mes frères ou vous na biso mes sœurs vous ala ko scoti ah bon mona si réellement sida yango ezobika to ezobika te to yeba on émission na biso ah na ningi na tuna mutu na moko de argent bana na nzambe tongo midi pourquoi balela ka ba se prendre pour na likambo oyo likambo ekomi pe ebele oyo ekomi pe kokota ti ba place poto bandangi no pana tunangi ba question mususu ou tu répondre biso ndenge balobaka nzamba mindele na nzamba bato mwindo différence eza ya nini o bato balobaka ke te tozobelela bongo isaka belela ki nzambe na eli po bango nyonso bazami ndele biso tobele la pe boye kuna na ba musulman pe babele la pe boye ala na bango kuna babele la nani Bouddha na bango ba bouddhiste kuna na babele la en fait c'est un différent ya quoi entre ba kombo na batanga parce que na to pour moi na nzamba tanga kombo oyo ko biki se bina otangi nga ba kombo na mena yoki kombo ya latte na yoki kombo ya Bouddha te na yoki pe kombo ya nini te. Par rapport à la différence, je me Christ a une femme samaritaine, il peut s'en habiter. Il peut s'en canati. Non, moi, je peux s'en exaté. Après, ça va que vous pouvez dire pour n'habiter, il y a semble la ngomba. Christ a dit, il y a un moment sur ngomba. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Dieu que nous servons, Azakana posoté, Azakana ras mogoté. Donc, batuni soba lukara ami moni samaka parce que Azan Zambé. Ce qui Josué a combattu na niveau que ça moi télémi. Or, nous tous nous connaissons que la terre tourne autour du soleil. Cela veut dire que jour où il y a télémi sin Zambé. Batu nyonso baras nyonso jour wana moye telema ere telema batir se telema batosa nzambe wana a telema pona mutu moko akangisa air partout. Pourquoi? Parce que azaki nzambe ya mutu moko te azanzamba mindele te azanzamba ba mwindu te mais notre Dieu est esprit. Voilà la raison pour laquelle ceux qui doivent adorer dans notre c'est trop dire. Nous devons adorer ce Dieu toujours en esprit. Voilà la raison pour laquelle azakani na resté. Bon ba bouddhiste wana j'espère que ba kombo wana nyonso ona tangi wana et participer na kombo ya nzambe tant bazolo bani tant ba Allah ba Bouddha ba mais quand on dit Allah c'est Dieu
C'est vrai. Parce que quand on dit Allah, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Nzambe, quand on dit Dieu, na France, na lingala ba bengene. Balobi Nzambe. N'anglais God. Donc mutu na mutu zo benga ye na kati ya munoko mboka na bango. Oh bazo benga ye. Oui, et ça normal. Oui. Bangala bazo benga na munoko na bango, baluba pe bazo benga na munoko na bango, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Sikoyo pour la nini, ceux qui baningi ba ça la dessin à Jésus-Christ, bataka eka na mondele pour la. D'abord, so baningi ba ça Satana, bataka eka na moto mwendo. D'abord, différence on est à prendre. Satana faut bataka mwendo, basimbisi na maseke. Na maseke. Voilà. Il y a Jésus bataka ceux qui moulai, balatisi na zambala. Oh, eza mabe. Ils appellent malamu, ils appellent erreur. Alors, il faut éclaircir en lelo. La Bible dit que Christ Jésus, il était ni beauté, ni éclat pour attirer les regards des hommes. Wana liboso. Donc, cela veut dire que ni beauté, ni éclat, il y a des nouveaux dessinés. Mais tandis que Satan, le diable, a un ange de lumière. Donc, cela veut dire, Nambato basalaka dessin, basalaka erreur. Le logo là, il y a un ange de lumière. Il a fallu normalement dessiner le logo là, ange de lumière. Et voilà la raison pour laquelle ceux qui ont dessiné pourquoi? Parce que Bible n'a pas un livre historique, n'a pas un livre de révélation. Bato bakoma ngo bazala inspiré par Dieu. Moi je vois que tout ce que Dieu a dit et n'attendra toujours le principe et la parole de Dieu. Parole de Dieu. Merci pour fait pendant nimbo la toza kaka avant un plateau nanga lelo. J'espère que ma question na binezoya nazo tout na raibo comprendre bo se retrouver mon ke bo comprendre. Prophète na biso to na bana nzambo bazwa photo wana lobi na différence wana batsa ngo pe na bandako na bango. Est-ce que ça dit ne batsa ngo batsa Christ? Gloire à Dieu. Alors Bible lobi boyi. Bible lobi na Exode que beaucoup tikala nzamba Bible lobi nini beaucoup tikala jamais ko représenter nzambe na babiloko moko zo monana na ba médaille na babiloko moko na ba photo. Non, notre Dieu est esprit. To ko adorer na ba chapelete, to ko adorer na biloko to tcha na ndakuté. Notre Dieu est esprit. To ko adorer en esprit et puis a ko sala. Alors babiloko to tcha pour représenter nzambe ezamabe. Ezamabe pour nous représenter nzambe ezamabe ezapendamabe. Prophète le roi Anazio, to mekape ko so likambo estungi sakaba na nzambe obayebi te plus que ça ba maman. Tout le monde a na église prophète bino moko ba sala nzambe parce que en général tant est-ce que vous allez appuyer pour ça na nzambe. Tout ce monde a batu na église na bino ba full ya batu ebele. Et puis batu ngo bazo bika. Mais ko bika na bango ndire et komi ya rubrique ndenge tozoyoka. Il paraît-il, na bateau bazaki banganga, na bateau bazaki biloko, oh no sala, bateau mosozaki, to ebine bateau mosozaki, au mona zo beta zeki, azani muto misala ya zeki. Ajuango atie loboko, tsa loboko no boy. Bataille loboko no babi, ozo problème ne zabo. Oyepe o semaine nzambe no andi aza muto misala mabe. Ba koti pe na nzela ya nzambe. J'espère que makambo wana pe bato ba se plenda oyo yoka. Est-ce que pour un vrai prophète, voilà, pour un vrai prophète, Azamutoyo Azalaka na face ya hippopotame. Pourquoi? Voilà. Hippopotame Azakana vimi balé. Azakana vimi na katia mai, Azakana vimi na montagne. Or, quand on parle de katia mai, symbolise tout simplement la parole de Dieu. Et montant, ils ont l'accès plus où ils ont vie à prière et puis il y a sacrifice. C'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il y a un sacrifice parce qu'un prophète de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui voit seulement Makambo, Nanzoto Abato. Non! Mais un prophète, il y a un ministre, il y a parole. C'est ça un prophète. Ils ont annoncé parole, il y a temps. Nathan on peut tozali, c'est ça. Nathan o tozali pegi bokele na lingi totala image oyo tozo proposer bino ya prophète après tozo ngato commenter sur image. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour maman Nicole. Nzamba asali akokamwa mpona mwana oyo po façon azalelaki na ndenge akomi sikoyo so moto amoni ndenge azalaki liboso na ndenge akomi sikoyo akokamwa.
te parce que promesse oyo eza malgré oyo babwakaki yawe nazokroire na puissance ya Jésus nzambe ayedi na bana ntango nayaki na mwana awa baposo ezolongwa ye na nzoto mpe ntango baposo ezolongwa na nzoto ezosala nzoto ezopasuka so omemi okoyoka solo mpe okolinga komema ye te okoyoka mpasi ovandi pembeni ozosentir solo baposo mpe olinga osimba te so okangi ye na liputa ntango ofungola liputa baposo ezokweya soki ozotambola na mwana ifo zipa ya liputa mpo motu soki aso atali fa balusa elongi atala mpe motu so atali abandaka kolela so atali kaka mwana ifo abanda kolela donc nazobomba mwana nazozipike kaka na liputa ntango toye awa papa bondeli mpo na ye toye kokende hôpital ntango toki hôpital liboso tokei baboyi tokende hôpital ya mibale baboyi toki ya misato na Saint Joseph babi ke bino bomeme biso ebembe na bino bomeme ebembe awa malamu bokende. Merci ami cher ami internet boto la image oyo ya mwana oyo azana 4 ans oyo abandaki kolongwa poso nzoto na ye mobimba bosora na même na témoignage papa na yazo maman na zoloba soki bo finiki eloko soki elongwe na poso elongwe mais na mopanzi bomoni mwana ngo azongi en uniforme lokwa na zana prophète ye moto asalaki bikamo chango alors tout le monde meko oyeba non si réellement est-ce que prophète ezaka animbo la moto likambo yo aye nango to o balotelier to ape dini ya ko biki sape moto pona oto mona wana biki. D'abord merci beaucoup papa Benji. Problème est ça que prophète Timothée qui se mosakola na mboka nzamba pesanga don ya guérison miracle biso to nimela nzamba idi na bala Alexandre to nimela nzamba Alliance nazana kamoko to ezaka difficile un bon matin mono ba ene ya panzani mission ezo koya somo bokinde mama lobi akenda ba hôpital ya minene ba Saint Joseph ba mama ye ba hôpital ya minene isimbite mais il a fallu que baluka prophète wazana mboka musakoli ya mboka le prophète Timothée Christ pour que miracle s'opérer et ça la facile aussi et tant ba ye na bondeli pona bango mercredi et dimanche ba témoigner miracle nzambe c'est tout. Prophète différence eza nini tant yo bondela ki mwana oyo to monya biki obimisa ki biloko na nzoto ne opokola ki eloko to otinda ki bango ba ngendo hôpital pa bika to o wakela ki bango mai to otaki kaka loboko ya pamba. Prophète Timothée aza prophète ba cas grave de somarambe simba te no suki nde prophète Timothée aza maite ou il te lote lorsque je prie pour balobi ngo bango mo bozoka ke batamboli na hôpital ya minene babi ke bozo memela biso ebembe na bino awa nde basuki parce que lokola ba yesu ko epa nzambe po nzamba tikaka batu te. Marc chapitre 5 verset 25 muta ba notanga makila lobi ke tina zo dépenser ba mbongo c'est pour que nazala quand même soulagé mais pour ne pas être guéri. Alors ndeko wana ba ndoke l'hôpital na habité pour la guérison to pour la soulagement mais tant ba ye to bondeli abiki et puis tant nazo meme bomoni na obonde la pona e wana ba posezo koya somo ba dota na carte d'église mais le quoi na bengama na nzambe miracle ezaki tikotak. Miracle ezali tikotak na kati nzambe asala ka makambo bato bandimaka te nga moko nazo ndima te mais namoni moto poso elongwe mais lobi aseki lobi azui forme mosusu non nzamba asala na ba façon na ebele prophète nangina tout nos question mosusu quelque chose yelanga tellement belé pour bana nzambe ba souffrir pe pendant est-ce que koluka guérison yaka guérison za kotoyo yaka guérison za kotoyo yaka guérison c'est dit et ça finalement et ça likambo bana nzambe ba souffrir nango tongo midi pourquoi et ça bat musu bazo na biso na fefo akenda poto ba bakela ye poto moko munene muta guérir za te akenda kotoyo simbate azoye bate réellement tant azo mon témoignage aboy et ça la pour ça aya. Mais trop peu ça peut être dans ce cas. Prophète n'a tout na question mon. Tout le monde a appelé au moni mutu ba tie pas. Bimiti bo c'était bimi na loboko na ye. Ba tie pas. Et puis moi li banque mo bimi na tout. Est-ce que makambo wana ezape bilembo oyo ya nzambe peto za bilembo ya bato mukili. Voilà, merci. Nakolo baboyo moni makambo eza surnaturel, eza inexplicable. Voilà, ce que je explique, c'est tel étonnement. Le ministère n'a pas raté. Mais dans la Bible, nous allons étonner comment Jésus, il a fallu foutre un pot
mbongo ebimi na monoko mbisi. Alors ils allaient m'embaucher surnaturel, ça inexplicable. Alors moi je ne suis pas censé pour leur expliquer parce que surnaturel, ça inexplicable, c'est ça. Mais yo eza bongo te yo aux autres ça le beaucoup. Ngatsuki na prié. Na zate ne na lobaki dana bandeli. Ce qui est pas jimo bo mélange. La jité. Oh somba wili moko. Papa benji jour oya na kati église na bengi so ata dimanche bana nzambe ba mona. Yelanga mutu azana malade ya sida ngam na lobi na yo. Na musakolia mboka. Na kati ya Congo yo eza na batu oyo soki etikali boye ko sala bongo te parce que batu baso landa biso baso fera des millions de personnes. Papa batu pe belé ba biki na kati ya ministère na ngai soki etikali boye pamba te nazo kata soki te naza na ba prière ya jeune c'est parce que naza na kati ya concentration bato ba yaka na kati église ba yebi tozoka mutu na malade ya sida ba kangie nango na bondela yena ba résultat na ye na bondela pa zone ya biki. Pasteur, prophète, na tout une question parce que nous avons frappé dans l'ambassade ou hasard, na monté manaye moraza, baton songa na yebi petite sœur moko boye na tanga kombote, les soumu ya papa na bona maman na bango esala ki ya bota manasida. Tam so landa biso, on a besoin bika. Merci Bishop m'a pas saboli mo yebsa ngai, il y a pas un problème éternel. Problème à libérer ça la raté. Pas signé sur le Kanango. Est-ce que yebi ke si comme indele bazoko ko ça même pas qui si sida. Indele baleki nzambete azali kolo na bango. Na lo bien moi na moi sur na Marc chapitre 5 verset 7 nazoluka ba docteur pour nous di moi soulagement mais na moni yango te. Mais tanga ya simi Christ abiki. Donc pour na koloba ke lobiko eza na mindele te eza na ba minute mais eza na nzambe eza pe na prophète Timothée Christ te mosakola na mboka. Mais naza instrument naza inutile que le Dieu d'Israël a utilisé pour témoigner miracle en Zambie. Rien n'est impossible à Dieu. Et pendant le papa Benji, prophète Timothée Azalia Mosagola na mboka, papa oya botinga abeli paralysie. Abeli paralysie na bondeli ponaye après 2 jours à Biki. Quand je dis que paralysie, le colonel Oboko et Salate et Fani AVC wana, c'est ça. Je na lobi que papa nangai yakozwa il y a aussi l'interview dans quatre églises ba journaliste ba rebelle parce que ana kina ba ninge prophète Timothée zaka populaire ba yaka ba yeba sali interview à Biki nazo loba musakola na mboka na lobi témoignage mutu mususte avant na koma na ba sida ba mona wala nde ba mona to zonga na katanda parce que la Bible dit que nul n'est prophète chez soi. Papa a botinga beli paralysé a vesi a sali yango le kona le bogolote mais azotambola lokola yo sans défaut. Dieu m'est témoin. Na quelle place mususuté musakola na mboka. Prophète dans total là il au moins le gars quelque part quand la minga to monaki makambo yozo bana biso na l'église mo songolo pakala ba ji papa mo apesi mo a témoigner que misu te zo monate. Après si mami kolo ko sala bongo misu na ekufaki. Ce qu'on a zotuna pour le bien ngana bato sida ba piki. Oza na témoignage que il y a papa na boto asali AVC mais au sambeli na 2 jours à pamba. Prophète dans so bandali kambo ozo tsalo poko kaka ya pamba tozo pesa condition mais la ji sala nini sala mafuta to nini. To zaka lo beaucoup. D'abord to ozo bamba mouchoir papa déjà problème ezanini. Ce que mon est comme le niveau que ba comme un niveau ko pesa mutu mbongo pour un miracle mais c'est étonnant. Dans la mono à 4 mois na nini wa kolinga panza eta na machette. Asa le mouraja kufa. Na keno na témoignage à 4 ans. Et puis pour nous relobage soko za la presse ko nazana papa moko ya 80 ans. A mon ministère na ngazaki aveugle. Ba olaksango e bandelina suka. Et ana minute muke. Parce que ba mon niveau pour na keno na témoignage moi na pour na 4 ans ça génie na. Na 4 ma pota nini. A panzana e mouraja kufa non. 4 ans pour nous relobake même matana bano mike ba témoigner miracle nzambe. Na yokana nini na yokana mama nini. Alors ce que moni batba comme ça la bon cela veut dire benga maté mais azolinga ko ya ko fofiler na musala nzambe abebi sa réputation ya misusu. Donc cela veut dire soit couleur soit côté kana boutique mais atike la biso prophète Timothée qui se mosakola na mboka sida ba cause grave potiko takezo opération. Là nano témoignage de la mission zaki maladie ya sida nenga biki. Otozonga to commenter. Play avec Peggy Bokele. Merci.
Shalom, shalom, na bandeko nyonso na lobi chaque jour bato bazo témoigner nzambe ya Timothée Christ nzambe tikotaka. Alors tozana maman na biso awa nzambe prophète asaleli na bandeko bela mais lelo akosa la test miracle nzambe monzami tikotaka na vie na ye. Shalom maman. Shalom. Maladi nini yo bandeko bela? Bandeko bela sida. Aucun hôpital balobi que za na sida. Na quel hôpital balobi na ngai ke na za na sida. Est-ce que ba pesi ki pe ba kisi bandeki pe komela? Ba pesi nga ba kisi pe yango na bandaki komela. Na meli pe mais la moni changement te yango la ye lango pansani ya Timothée asaleli nga grâce sikonenga prier nga na keti na test basali eloko moko te. Na vandi lisu libanda na bisi papa na sala lisusu. Adina sala lisusu na bisala lisusu na limina ndima teze a solo bien solo te asali so le boza de loko. No basali test deux fois mobile. Ya sida ezati. Ngala che beauty ngala bisala lisusu to wanda kwa mbola bina opesa mbongo yo sala ka ngande ela ye ba ita santé. Asali lisusu adi eloko ezati. Mais liboso tong basala ki sida donc famille mobimba yebaki ke yo za na sida. Na yeba ki yango baza d'accord na yango. Mona ipe na omela bakisi. Tango zomela bakisi babi komela kango pona sida. Mais lelo kei okose sa test na prière amuke balobi ke sida ezati. C'est bakisi c'est que za ngai. Za yo ya mona ipe. Merci beaucoup. Pona olobake nzamba possibilité illimitée za nzambe. Soki nzamba za capable kobikisa mutu boye sida nyonso esile pe mutazoti bakisi muta limite ke nzamba sele ba bandeli lisusu miracle nzambe ezali. Donc là nazo croire que eloko moko te eleki nzambe sida eleki nzambe te cancer eleki nzambe te babilembo yango oyo nzamba sali sert à témoigner gloire ya nzambe. Totikala toujours en contact tokanga na nzambe mosakoli prophète Timothée Christ ana mboka nzamba pombo biso. Merci cher ami internet, c'est du vie. Et ça comme on a babi TV za baba, TV za radio t, TV za en ligne t. Moi-même dans autre temps na bino et sur les kelanga, mais je crois parce que na yebité prophète muto na sida ala kisi tinna ba kisi na yeba pesa ye amela ka pona ba calme. Mundela sali akoki même pas akusuki kana rosala kisi ya calmant mais yo bikisi muto bongo prophète vous bani na bana nzambe ba hotelo ba déçu na vie na bango tant so ba ndi mateke likambo yo akoko futa peta musubi ya mais on est-ce que eloko eza montage te est-ce que basali on ka pona futa bien na pamba te poza tant so za la foi aza besoin bika ya solo déjà na oloba na bandeko belé na ebité oza prophète Timothée ki somosakola na mboka na bondela pona bazala eloko ba comme eloko parce que à cause de prière à prophète Timothée ils en a ba uta ba voyage bazoya bayaka chaque fois koluka prophète Timothée ki somosakola na mboka et ils en a bato mami na mboka oyo basé élevé pour la prophète prière à prophète mosakola na mboka donc et pour nous lobaki ceux qui mutu ana malade ya sida ndengo ozwaka numéro na ngai bientôt là papa Benjamin permettre na pesa awa obengi na sali prière en ligne même quand le téléphone tikota que ça favorable en fait même le téléphone nous on sanga beza mutabu ngafuta biya ya te olobi susu même kaka na téléphone les nazo lobeza na batu bazo témoigner na téléphone ya pamba abenginga bike papa na na problème na bonne na pese ba journée ba science na ko somba peut-être huile d'olive na si service na sida na bikende na hôpital pour nga pena na tinda na hôpital mutabiki na c'est tout. Même le téléphone prophète. Mais dans la prière dans le téléphone, il y a des gens qui témoignent miracle dans le téléphone. Prophète, il y a des gens qui disent ça, puis déjà, prophète Timothée Mosarola Namboka Toza na komi Nangaba. Arrêt hôtel Lafayette avenue Lobo numéro 7 Nangama Ngaba. Déjà so kiti na komi Nangaba tu nika prophète Timothée Mosarola Namboka. Doit ta moto mais moti na église. Donc kiti kaka na komi Nangaba wana avenue Lobo numéro 7. Déjà ça que soko tuni atabana moto batu nyoso ba lakso prophète Timothée que Mosarola Namboka pour ngaba nyoso ba bi prophète Timothée Christ Mosarola Namboka. Kitab ndo sutam saye ki sasa sika, azo ba droit te, azo bis nini. Déjà ceux qui mutazana super lemba kiti précisément na commune Ngaba. Ils a tellement connu
et hôtel Lafayette. Ils ont hôtel Yakala. Donc référence c'est un donc sommes dans hôtel Lafayette. Donc tous les niveaux européens bozi commune ngaba ou kiti wana tuni avenir lobo morcé donc prophète Timothée. Voilà précision va comprendre. Prophète naningo tala subana na nzambe. À part makambo biso to monio totali o à part ni elo ni susu bana na nzambo ba dutana likambo tamso difficulté la bango. Ba kwa na nini ba koya pa na rotsa loboko na yo nzambe no osala kati na bango. Déjà bana nyoso ya nzambe donc nazana 4000 bébés en action. Nzamba pesanga 4000 bébés pour na basu babota até et deuxième émission to sala na papa Benji na oyana ba témoignage bomona mutasali 11 na stérilité na bato bazobota te o mabali panzana bakati kama plusieurs fois alela na nzambe solution so bakati ba trompe to bondeli ba image ezali pour na temps ezamukie to deuxième émission to relax on a 4000 bébés en action donc som ta zangi mabota na bondeli pour na yazui de plus ba bota pe ba makana mama kolo ba bokina ba bambasu wana biloko mikie papa wana lokote wani lokote sida ku na mona ngo lokote bongo wana na mona ngo lokote déjà même pas d'impact ko bota na zo mona ngo lokote sida ku to soko yeti kotak boko ya caméra ndenge zali bo filmer ndenge azana sida na bondeli bo kene na hôpital na ndenge na bino monga na zate na yebi mambo na zolo ba pe na za sur na nzamba ID na bala Alexandre nazana nga jeune de badazo mona jeune 120 jours après les apambaté na muta sacrifice c'est pas pour rien somme ta tikota kezali na kata ministère na mwana de bazana lokote Raoul Tono le prince Diamant c'est mon fils azana lokote na ministère na nzamba tombola ye Alpha Sultan baza tellement belé oyo na kotanga ta plus de 15 personnes na minute oyo nzamba tombe bona nzala ministère prophète Timothée Mosakola na mboka donc o azana problème grave na numéro na opesa na suka benga to yaka na église prière même ya musika téléphone tikota kezali sida libande zobika pe ba témoigner miracle Saint-Esprit sida libande zobika témoigner de salama le quoi na prophète là tu n'es pas question moi priorité on a plutôt à crier bani prophète na bi ke za makambo na été mais na bo sakoli na a bo ministère so ba abima est-ce que mon nzambe pas koyeba jour akufa d'abord jour ya kufa d'abord voilà jour mutako kufa et dépendant kana nzambi mais okobo ya peliwa déjà d'abord ce qui mutalobi akokufa n'escalier pas koi et ko salema parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue c'est normal il y a le bago ko ya pas ko ya kufi tout le monde a mis ses mots. Parce que nous avons appelé le mot que eux la païen, eux la chrétien. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesseras, c'est ce qui arrivera. C'est tout. Ah, enfin. Tout le monde a fait le milieu de l'homme, il a la scène, papa. Surtout, papa m'a parlé que je préférais mourir dans le scène. À Kofi Pénacène. Tout le monde a fait le milieu de l'homme, parce que tout le monde banga. Monsieur Balobi, ils ont n'engagé pas sengito, ils ont n'engagé pas ébaquer lui avant de couper. Et on a tenu une question à Nalobi et l'autre cobi mana monoramoto et cobi pour ça mais ils sont à sengi. C'est ça. C'est ça. C'est qu'ils ont en qui démonte. Merci prophète. Bana nzambo balandi biso lelo awa. Na lingina la kisabango. Après tout au bomoni to salina prophète au lakis. Na lingina la kisabango témoignage vivant oyonga na moni. Ndeko na biso mona onto yamba dernièrement awa océan. Bacham oyo bomonaki na plateau na nga botali émission bo sepeli o apesa ki témoignage na ye mukolo mutayeba ba gimalela banzembo na ye ba banzembo o héritier yimbi ebele banzembo na ye ivala ye ba ona onye musique à maison mais tango héritier watana ba pesa ke bilamba moko lata lobi na ngona tonga la moko bo vo ekenda tilelo abanda ko yemba te moto abikisaka ye eza prophète avant epemena nga awa ntabikisaka ya zonga ko bine ko yemba na voix boyoki wana eza prophète avant pemena nga eza témoignage vivant oyo monana j'espère que bo monaki émission wana botala nanu ndenga bikaki mo témoignage bon to zonga to commenter to ko na biso na suka émission na biso peki bokele except biso témoignage wana on comprend nga le bélanger c'est la moins cher quoi
Donc on a mis ça dans bon mot. Comme on a océan, ma charme, on a un musicien, chanteur. Dans la prophète Timothée, dans le monde logo banzambe na namba. Atambola moi trop, nazara na maison mère, bokela nga maladie à voir. Nando kondi lo mo awa. Ndi papa nsange lo mo anatolo. Kotambola tambola ti. La tambola pena partout. Histoire va tolo baki, va tolo ça va batunga na tambola pena na pikate. Donc l'église presque tout hein. Ma catholique, ma missionnaire, ma kimbaniste et pas ma marabout, na tambola presque ici kebele. Mais na zo guérison. Moninga moko azara l'église donc Bécherel donc masanga parolier. 2 jours mois na palais. Tout causer kaka donc na yo examiner yanga na ko niveau ibanga na oyeba na yeba asubongo te atuinga pona nini ese na bi malade ko kwa kila anga kuna tilelo isila te isinate l'église na ensemble na prophète na biso en tout cas la puissant so kutaina yi ensemble le roka tellement ina tabola trop na komaka na badute ebele pa bato na moi ese na bi aya prophète na biso que na la puissant au biksa na tamboli trop ese nga ye penza au biksa na bi c'est bon na oya l'église. Et ça dit que dimanche au final na yakate na vai na teba badute baneka ko régner na kati nanga eh bien ngam na tamole ba ba puissant bon ba ko kipote et bon ya ko bixanga si après dimanche mon na la week-end na tongo na ko ndi voix mon na kati nanga et sanga kende pa mon to na ko bixa et après na bili na bengi na be ya l'église na nango adresse nango ezani et si a ping adresse na yi awa na vanda na tina vanda nga na batutu banyo mamno so pera ndo sala ko prophétiser bani ya dia rien avec aventure si après nga mona mutema na bi so epena la mosala nzambe to mona nga na abona na problème na vanda o mona nga déjà mona nga teni les gens va créer na yi si après na suka de gérer la caille super masa ona sura kina wazana okuta na ba matinga pe awa pera ya mbinga ava ona ndo isema mna ngai mwa badugo ndo isanga ba makamba alo petit le tellement isanga na mona ke mama zi isanga za exact et pesanga mo assurance ai singa bima ke ndo somba au vif ya nango après la maladie on est aussi là et puis on sa mama mile na mboko ba oyeba yo na bimi na sombi et laissez la dina tambola ina la arté avec singa lobi c'est bon ça de cherel ba vambo ba sombela yo obi laissez ba cherel ba ke ba sombela obi ba ina ngwa sambeli yango na bimi asimba nga na liboko apamba nzambe mwana na yo amona miracle no pa témoigner na bimi na kenzela nzela nga mona mo meka vu efungwama nzela na mona mo meka vu efungwama di papa ndeni jongo après les gars maille et puis après les gars vous trotter donc c'est là vous le fond mandé la kena parler na do sukola maille wana ese ngana chama na kantina sukola tongo pourquoi na sukola vous et bandi ko fungwa le fungwa si après na yeboya na ese na dit en tout cas père bon le fungwa mais et le fungwa mais vous mo ya kati le voya amu wana pene pesa mawa le fungwa matin asinga bi photo matangomba na yo ko sambe to matingomba na père za samedi après elengai to kiti na o mona ka changement vous continuer à pouvoir et après na yo yebise na bi père ngai fona zonge pa wera ko kuna ne babomela nga voilo wa bongo fungwa kuna zonga kuna ba comprendre que nzamba sala asinga problème exacte nzamba za na yo na badi de marche ya le roi de la forêt na bengi wera wili misanga na langage na ngalo solo makabo kisai na bengi wera awaya mbate na ke na bengi akol awaya mbapete pour akol le chef na yena kutaina père et c'est en tout cas na obenga bo awaya mbangate père atinga pia na téléphone na zu téléphone na pesi père astimbia moka après si c'est na benga na benga yambi oh Charmi internet Peggy Boké le cas au sexangai na évité beaucoup tu retard le témoignage du vivant oyo
on a vu ça océan, ma charme, azolela. Ça fait bon temps. Il m'a dit sous-souté océan, ma charme, dans le studio, azobusatibne. Prophète. On a vu ça, et ça qui n'est obi qui c'est la maladie oyo, abanaï kobela, pour ça qui a mon lili. D'abord, qui a koti, a eu ba solution pour nous. Déjà, prophète Timothée que ce mosarola na mboka na bisaki batu ke naza prophète ya baka grave. Étant on de salamélier, n'enge pas témoigner, mais tellement que na monaki eza makambo eza molili. Na bondeli pe vo ifungami nango. Azongeli musala. Azongeli musala. Prophète Timothée, batu ba zo ndengeni. Bateau bana besoin ba bi l'adresse au bâti na bandela biso soit adresse na place ba ro kita ay propesi numéro na yo ya téléphone po bateau ti siko ba no to so na ba lo ba déjà numéro na siko yo na moni ba bani pena pembeni ba ozela numéro na yo. Déjà numéro ya prophète Timothée Christo ya WhatsApp ezali plus 243 comme d'habitude 89 67 08 423. Plus 243 89 67 08 423. Plus 243 89 67 08 423. Monsieur Ezali plus 243 81 005 77 48. Donc ça que ce qui va bengi prophète Timothée déjà miracle Ezali plus 243 81 005 77 48. Nabandeli plus 243 81 005 77 48. Dans ce adresse place. Adresse Ezali déjà nazana ngaba précisément na commune ngaba na commune ngaba et tozana arrêt hôtel Lafayette. Soko Tuni avenue Lobo numéro 7 et place prophète Timothée Azali et Robunga tabadi numéro pour le bande de plus 243 89 67 08 423. Et à la sida et à la problème nioso ezaga parce que na ba bika na maboma na poto biki et puis benga do témoigner ba kin ba témoigner de loko la teza mukie dans deuxième émission ba monde ba témoigner so et ça la qui ba témoigner miracle nzambi aidina bal Alexandre pour une source. Merci beaucoup. Tout ça, il y a un prophète, tout de suite là, tout le monde dans ce cas, émission. Pour ça aussi, c'est émission, mais la télé, c'est le temps. C'est le temps. Après, si le numéro est mis, après, si l'adresse, na yo motoza na gisasa, ozana tembe, onungo yo kate, ozoni di mate ke wobika. L'adresse yango wana, nanga ba kende place prophète après si numéro na épée yango wana. Obenga o combien na WhatsApp pour répondre à yo, on appelle tic contact guérison et miracle. Parce que on a mon amoni rien à dire, muto asali 7 ans 8 ans à yembaraté, ba melay voix kenda mais abiki le la kuzongeli musala na ye tout aux années tout de suite abisa nazana studio nazo yemba. Dieu fait grâce. Merci prophète naninga qui on s'adresser à ta message à souka pour na bana nzambo ba occasion na biso pour to comme na biso na souka émission na biso déjà merci beaucoup papa Benji na bande konyo bazola na biso fubu bakaki problème nyoso elekaka nango. Bible bien Luc chapitre 1er verset 45 et celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Vrai problème ils ont ni makaka problème yoza nango sidoza nango commettre point de vie na yote et puis comme bomate et le deuxième possible les ate benga kota na kata tiko tak et puis miracle les a favorable. Merci papa. Merci beaucoup à vous chers amis internet, on est déjà à la fin. Je préfère mieux donner pas bonsoir bonjour à vous mais à vous tous qui est bolinga rabi surtout. Merci à vous chers amis internet, bonsoir à vous. Bye bye, à la prochaine. L'artiste, c'est l'improvisation.
na honoré yo na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.